Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, Nabalandi, Nabisonyoso. Y'a voix céleste, mbote, mbote, partout, partout. Au Bozuli Bakou, y'a Kolanda Biso par la voix éternelle, Topesi. Ba Congolais nyonso, y'a des pères et des mères, Topesi. Bino mbote, Topesi. Ingénieur Bruno Kibambe, Papa Nakari Numbi, Topesi mbote. Pe Topesi, Kanjinga Ogi. Maman pasteur, Topesi mbote. Pe Topesi Boza et belé partout dans le monde, Topesi bino mbote. Ou Azali, ou Abinon de Koko International, ou Tobetarama Solo, ya République démocratique du Congo. Encore une fois, Topesi bino mbote. Toyeko Solo la, ma Solo ya République démocratique du Congo, Mboka Oyo, ba Koko, Batikela Biso, toza condamné, obligé, ya ko défendre patrie, parce que Zali, Mboka Oyo, Nzambi apesa ba Koko, Batikela Biso. Citation politique actuelle, il y a République démocratique du Congo, pour partager ma sujet Zébélé, pour solo la infiltration dans niveau armé, puis pour solo la Maïmatali rencontre, il y a des présidents de la République entre le chef de l'État congolais et Ndekonaï homologue, il y a Rwanda, Congo, il y a Paul Kagame. Mais avant tout, tout bandi non masse l'Italie, armée nationale congolaise. Boyebi système il y a infiltration. Na bandi na kabilo ko ba comprendre. Torubakani. Et ça les kambuto ko négliger en côté. Et ça les kambu oyo ba congolais faut ba raisonner, ba réfléchir et tant que ba humain. Et tant que ben télo. Les Cambouya guerre ya este. Ils ont aussi la terre pour nani. Nakati ya este ya République démocratique du Congo, surtout dans le nord Kivu, na sud Kivu. Et ça n'a officier au bakoma ba commerçant. Officier bakoma ba commerçant. On peut pas avoir formation militaire bien té. Bakenda ni Kibomango, ni Kotakoli, ni Info Kananga, ni Kamina, bateau Bayaki, Bakoti, na infiltration, na bénédiction, y ancien régime. Bapesi bango bagrade rapidement. Bapesa bango bagrade rapidement, monsieur Bakomo ba général. Net ba John Numbi, basé belé. Bakarouzire. Omususu. Paul. Babi enquête Che Guevara, Paul. De ba pesi bon ba grade, ba colonel full, ba colonel, ba major. Ok, bazo travaille toujours l'intérêt à Rwanda. Yango Moni, les généraux de corps d'armée congolaise, dernier parade à celle-ci qui n'a niveau quand Kokul, à le barra clair. Bas secret militaire, il faut qu'on bombe Yango. Marbini, Azoro Kamo, Oya Bango, secret zate. Ce qui va sololi, réunion civile n'a pas 10 heures. Boromona kana 10 heures in fuite bimi banani nde babimisaka fuite wana fuite bimaka à partir ya bato bakotaka na mixage so balota la koko nazoloba o bakota seria mixage oyo ancien régime epesaka bango pouvoir na Rwanda, na Uganda. Mutasinya bako wana Kabila. Parce que bayebaki que il faut to infiltrer to compte ça peut ba oya biso. On va travailler dans profit à République démocratique du Congo. Bango ba komi ko travailler na profit ya Rwanda na Uganda.
donc ba misali neti ba seigneur de guerre ba mi comme si bango moko ba coopérant ba commerçant baza pena ba carré minier ba misusu pe ba tie bango na zone offensive. Yo la chef opération na Nord Kivu. Nzoka ndedo se dit traître après ça va donner na Kigali. Bokasi Gedon aza soldat na biso congolais. A osala pour l'intérêt à Congo. Mais le corps déjà ba compte ça bango kopo pendant 18 ans. Ba misusu bazana banda kwa na Kinshasa. Ba immeuble. Ba créer ba cachot na bango ya bango moko. Soki botali ba entreprise de transport ba remorque. Ils ont officier ba brassage, mixage, ba rende cop. Ce que ba congolais ba komi kotuna mais eloko ni ne sila kate. De soldat congolais andimi pona kanyaka do a trahi patrie na ye. Yango me babisa Kabila yo ko robate fanda kimia. Biso mo toza na katsao. To ebi momani to kopesa yo mot de passe. O ba na kusala ba déclaration. Et famille Kabila bangonde ba parrain. Yango mona ki John Numbi andaki Kabila niveau na Namibie. Kabila niveau na Namibie asali 5 jours. Asalaka 5 jours na niveau ya Namibie. Na matanga ya ancien président namibien. Kabila kene ko protéger ba faire part na niveau ya Namibie parce que na Namibie azamo grosso. Azamo grosso. Le quoi va coopérer na Namibien à l'époque. A quel point on garantit avoir naï. Et John Numbi dit Kabila. Ba sololi. Ba ko repartir. Quand na bango en débloque. Ba bisi officiel na bango. O baza na carte armée. O ya mixage. C'est pour ça que nous avons été. Ce qui va soldat wana mixage, brassage. Badinga ki Congo, nde makamba citation SSI guerre ici là. Mais le corps la bango ba comme ça guerre est comme quoi cop na bango. Ba Olive, ba Jeannette, ba Kabila, ba Shadari, ba Zebelena ba député misusu. Ba député musu ba poni bango sikao ba musu ba zaka na biloko wana to ba ko dénoncer bino do ba planter système na bango ya ko créer ka ba foyer de tension ko to ko mona gouvernement sali be fort momoni bango ko ba zali ba chef opération na ba zone o ba tsaki bango bango bazo teka bei ya armée na biso bazo tinda bei na biso à partir ya Uganda à partir ya Rwanda soni bomoni ba M23 bazo zo courage parce que bebi que na kati ya armée baza na ba collègue na bango wa mixage bazali pendant 18 ans pendant 18 ans. Conversation est sali. Il y a Jeannette. Dans le département rwandais, et ça dit que nous Congolais tous sont na ba ventilité. Tout ça peut contre mututé. Mais tout ça est contre comportement na bino. Parce que c'est une histoire. Il y a un ancien président, Joseph Kabila. Na famille na ye, il y a ba jeunesse na Zoué. Famille d'Aga 3 personnes sur 4 personnes.
soko talinde ba yelaki nande ba komela lelo ba koma ba milliardaire mais bazo que la Congo mawate pour ceux qui badingaki Congo ndeli kamba coalition FCC cash ndembo que c'est évoluer momoni bazo 2 ans ko traîner ya ko faire traîner Tshisekedi ya ko distraire et ba tikite coalition kufi ba kei ba konti ba créer ba mécanisme mususu ba tactique toujours pour le ça la échec na ba congolais parce que même que doki bango bazo comme ba milliardaire à partir ya est c'est dit ba ko ngate que est on est qui mesala service à renseignement congolais on est composé na ba congolais il y a des pères et des mères. Ben vous comprenez que dans kati ya armée il faut qu'on puisse ça kay tungu nde basemeki na gouvernement peut rendre kabiso na pesi bino merci lelo bate belé ce qu'on a poto na mokili mobimba ko pe que non ko croiser descendant fu mokimbango zeka kabila sali pe nini mwana ngani je n'ai qu'à salini mais lelo makambo je n'ai qu'à au sala Congo yoza musika de bazo que le peuple congolais mawate mais Congo est pesi bango nyos Congo est pesi bango bozui o bango tu lelo bandi magate ke bakoma lelo ndingo wana mais pour le intérêt na bango bandimi ko sacrifier Congo do bandimi ba coopérer na benemi à Congo mais tele belia mbongo je ne kazana dans zone di makosenga ba intervention militaire na Museveni na Paul Kagame ba ko renforcer ba troupe ya ba soda rwandais au basé à niveau ya République démocratique du Congo na partie à est de la complicité n'a pas quelques éléments au bon système de mixage brassage biloko kindoki de bon que la mboka mawate babeti masolo John Numbi Bengi un colonel Mboyo tala degré ba congolais bazali de le colonel azana ba immeuble na Kinshasa Mboyo te quand John la Mboyo bien ngate yote donc un colonel rwandais dans un combat équatorien Mboyo mais tu as qu'on compte dans le combat na Kazirige donc Kazirige bon ben la main de fer mais comme na combat Mboyo balakisa pe lingala et Kabila Joseph Fatien dans zone de commandement. Donc un colonel rwandais Kasigire mais comme il a comme Mboyo et Kabila na brassage na mixage a chaye na chaîne de commandement militaire ce qu'on dit un colonel yenda zo coopérer na ba soldat rwandais azo coopérer na ba feriste au bazar la carte ya gouvernement misusu ba député donc bazo transmettre le message pas à Jeannette pour Jeannette donc ça dit aïe 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 Fumukimbangu yaka bobondi la rapona biso fukubondi la ka sambi sunga koko batela koko pour le to tchapa rwandais mal à l'aise ndoto yo senga la demi-ap tangu botindi document. Tu dis que
Jeannette a dit que ça la haute trahison. À ça qui député. Mais bon, mon service à renseignement rwandais. Babandi Makelele. Service à renseignement rwandais. Babandi Makelele. Bazo tcha réplique. Donc Babidi. Donc bon, Simba famille Kabila te. Mais quand on se dit que non, tu es basé par Congolais. Basali haute trahison. Ndemoni. Na kati ya likita linene ya ba Congolais. O pe badandaka biso. Batali que non. Nde eza boye. Eza soutan lisanote. Et comme étant kotia mobeko. Banzuzi boya. Batomaye le boya bofanda. Lolenge tozo ke na makambo e ko risque guerre SSI la te. Ese le ti ba guerre moko di siècle. Si mukolo sous masi ya koya. Si mukolo nzamba modo et si allez na jobo mamuki guerre etikali. Pour bango de bazotala intérêt à batouté. Ba otane ba propre intérêt na bango moko. Nde bomoni armée ba service na biso to pesi bino merci. Boza est belé ba service na biso la police FADC des biens renseignement na kati ba donc boza est belé to senga na bino lisu bikolo ya lisu mutu pa intimider bino te pe mutu bangisa bino te bozo sala musala na mabila ba koko na bino pe to pesi merci na gouvernement po bolandaka koko na bino koko ye ata msu abetaka kara msu abetaka kara koko aye boze bele msu abete kara bia te aloba mamba solo mama la sona bengie akobetaka ba meli bo msu te to tigeka position mais boyebi biso tozo défendre Congo bino boza na possession ya mandoki armée biso toza na possession ya koloba guerre médiatique bino kakekeka biso koto lisangu nde toza koaider république ensemble toyebi ke bino boza ya biso yango tobetaka tolo ke FARDC ezali toyebi ke la police ezali ya biso ya bana Congo donc bozosala musala ndenge boyekola banzuzi bafandi batala bino likambo ya bitumba oyo lolenge tozomemela yango il faut to bakosanctionne na kati ya ndako okende niveau ya Kashamata na niveau ya Kingakati bazalaki déjà na bloc ya bilenge oyo baotaki na PPRD bazwi formation na niveau ya Rwanda bakoti na niveau ya Goma lokola bakomersa bamisusu batiki bango na Kinshasa bacrée phénomène kuluna nde omoni kuluna nini kuna nini na songololo kuna nini kuna okela lufu kuna me bana likambo nini nde omoni bato maeli ya bwanya bafana bitetetetetete mpona kosauver république ezosenga il faut kotia mobeko oyo moto akobika oyo akotosa mobeko tosala nini koto oyo tokanisi ke bajoe na bakabila na bajanete na bango nyonso bloc na bango bakabili bancien dignitaire ya mboka ke bango bango lokola so todirige na biso 18 ans bo tofanda na biso mpe tolia meme ata mpakasa na biso tolia meme ata ndunda babi te lokola biso tovivre mingi na mbongo ya este tosigna bacontrat ebele bacontrat moko fraudulese na bapartenaire na bango oyo bango moko bayebi tokolinga te ke kimia eza na parti ya este wana tokolinga toujours kaka baincompréhension baozala du jour au jour
ndomboni ba congolais ya mayele ba fala babité mais ba kongo bazolo ba makambo ya solo batani mendeko makambo alobaka azo défendre le Congo. Est-ce qu'il y a pas moyen to salela mayo ya lobaka pour anda ko lobango mbana mba pour na kotonga république bachaka mibeko yo il faut qu'on banda ko sanctionner ba miibi bateau bazo détruire pays bateau bazo boma moto abomi basambisaka ye te pe moto a trahi basambisaka ye te po ye moko aza conscient ke oyo nasali haute trahison Tone Kasiri ye wana batie maboko donc plus petit à Jeannette plus petit à Kabila mais comment na kombo Mboyo azolo ba peki Congo l'état na lingala wa otali liboso bité ya congolais mais nzo ngende Rwanda akoma colonel full mamuka ya mixage brassage nana pesa bango Kabila na ba John baoka tamboka mawate nde ba Congo babi non il faut to tcha mobeko oyo pour la continuer sa guerre il faut to tcha mobeko eza nini moto asali haute trahison ye moko aza conseil que na sali haute trahison netu azu minduki ya armée na biso apesi na maboko ya M23 donc ravitaillement ye po ba oya biso basoda bazo babunda nango balonga etumba mais bomoni moto alati teni ya FRDC babio to tia aux chef opération biloko nini ezangi awa tala boye ba calibre sorti boye bo munition pour alikamata ya bisava bozoyoka siko moto abongo ntango totie batie maboko siko nzuzu nini nakoya na nsima motu wana motu netunani nzuzu nini nakoya oyo tena kodefendre kilia na ngai kilia wasali haute trahison yango moni bato abwanya bafone babi non yaya makambo te condamnation te chai wana tangele mikanda miango alikata esili soki baza 50,000 bari keno 25,000 bakataki bango bobo bona mai 25 wala mususu bobo mona parti ya eso kimi kokota poto fan d'état que ba congolais état que ba zairwa totali kobanda kaka afdel ya République démocratique du Congo qui met à la souste mais on solo ba moko za la congolais à moi peu cause la zairwa parce que ba comprendre adage no besoin ba zairwa so za congolais ya 2003 2000 ni no maka mais so za zairwa ya biso batama ngwele yango monsieur Zezalia mangwele batu yo pe la ksama ngwele na yo pe uza biso na poto la ksama mama mangwele na mama la ksama papa mangwele bo la ksama mangwele po biso to ebi ke na Zaïre kimi ezalaki même mukolo kaka o afdel ayaka kimi na mboko ezaka suste ponini armée bapaya nde kotaka na mboka bayaka koyiba koboma ba français basali carte na bango bafabriquer la biso
Batu. Babito tche pone ba intérêt na biso. Nde batia Joseph Kabila. Batali ke Kabila Congolais de père de mère. Azo teleme ba intérêt na bango ba. Bake bazoli biso Kabila. Kabila azana singa. Na Rwanda. Azana singa na Uganda. Azana singa na ba boye bibino moko. Ya umoni ba signa ba accord mususu bidon. Il est allié. Pour totali mais eloko ni ne sila gâté. To sali nyos. To kena ba voie négociation. To ketina ba chiquet international. Ba yo se côté bino. Biso na ndenge ni. To kana pe batu ba biso moko na ndenge. To ko kota na bozindo to kuti. Génération brassage d'armée na mixage à 18 ans. Bangonde bazo travailler na service à Uganda na Rwanda. Bangonde bazo travailler na service ya Rwanda na Uganda. Parce que Rwanda na Uganda bakotisa bango pe na bakopo wana. Ya bakari mini. Soto te qui a 58 millions. Bino boza na part na bino 20 millions. Bo kabola. Mais bon, tu as besoin d'espace. Il y a toujours somba. Organine kuda oteba. Babi makina niveau nini kichanga bakombe nini na kat. Bamboumo mabe. Parce que era bamboumo mabe et c'est Sidi. L'État congolais a décidé. Petoligi mobe ko wana bozongo petete. Pe muto trop de l'homme comme ça binote que non moni nde balobi na Chine soki un chinois ayibi mbongo ya l'État amoyo la mbongo na yemo soki mbongo na yemo ka jona bandumba be ko isi ya yemo mais soki ezali mbongo ya l'État tozali ministre songolo pakala département pakala yo salango po o qui samboka passe mboko loko etiaki yo na place wana bakobengisa famille na yo botala mwana bino kesi kotangisa ya koyiba tala likambo asali tala mbeba asali yango boy mbala moko libota lobi ke non apres lobe makambo oyo bazoboma ye na kiti mata likolo ya mesa tia esinga alibeta mesa pati alidie mbela bwesi esili mobutu asalaki yango awa ata saka na ndenge désordre mais ebangisa mpe bato ebele yaka komaka roi d'Isaïe pour la sauver nation il faut koéliminer batraître nyonso po moni bakongole bakompeke babi nini kuna nini ya peine de mort te basala moni ke bato so babite basala mo po trop c'est trop poto ko ndima te ke kotala bato no ko ba Jeannette to bikaza congolaise mais akende ko coopérer na armée rwandaise na armée ougandaise babengisi ye kuna kingakata tomboki boki déjà tension comme komata na kingakata tension so mata kuna na kashamata boki déjà ba jeune ba mu ko bouger nini kuna bombe Canada date ba bakangi to ba bengi ba yokai pivoni ne zuyo oyebi yo moko makambo tozana ngona bato mais yo za congolaise on dit ko trahir nation et la complicité na officier basé belé kasa yango bakombo na ko tanga mais TV zangunga ici John Maboke benda signaler biso mona moké afona ba mikolo akumukolo Maboke bende te ça no TV zangunga donc bozo sunga bozo soutenir toujours pour améliorer peu musala toujours appeler espace belé toujours maté ba tra komi te koko monte bureau to nyauti to ngi au bengi en tout cas pena au tika biso na poste l'émission mais ce qu'on peut quand même attendre une heure to ça ndereni to ngi de batandingo to ngi bato bazaba n'habite
L'État a décidé. Peu moni peuple ne se bêti ma boucle. Peut-être l'État a décidé pour comprendre que na niveau Gombe bakangi bakuluna. Bakuluna na minduki. Tu passes la police merci. Nanda kuya au cadre moko ancien régime. Yabo mona mko bafungola quand il a gelem. Trop c'est trop. Non. Likambo zalaki. Tokozonga simba. Poto betama solo ya République démocratique du Congo. Olingi ko benga toko solo na yebiki na tiki bilo na posa po TV zangunga. Ezanga ite technique. Nga signaler biso minute. Merci na baolu subazili bakwa kolanda biso. Motuna okuma toko suyano labino plus de 143 84 40 69 461 84 40 69 461 Nzamba Lola Apambola République démocratique du Congo, affaire à suivre. Ciao.